Salut ma famille, le cube qui gagne toujours, Fleur Monde HD, YouTube. Ici sur le faiseur de stars, déjà à Paname. Big salutations à vous, grosse force à vous. On est ensemble, Fleur Monde HD, Targos. Fleur Monde HD, chaîne Nabiso Yasika, tous s'abonner biso nyonso chez Dembo Wemo. Moi c'est Mandef, Kitoko. Chers amis internet, na pesi nombo tebisika bozali bozabon en direct ya Fleur Monde HD de bo moi sama ndefa zalara mo na Paris de bo mona le toza dimanche le 4 août. Donc joyeux anniversaire à tout le monde oya botami lelo mbote na tout le monde ba bon dimanche na ba o bazali vraiment place surtout bozali vraiment bozwa ba mbote nga esika bozali na kati ya plateau la zanga morote na zana prophète Georges Kiwewa aza elongia sikate azalaka biso de temps en temps monaraye boyokaraye déjà vraiment donc il y a représenté ezate ba émission eza déjà wana na kati ya Fleur Monde HD o esa loba déjà ya abimara soki likambu ezali makambo uté koleka et pas pasteur Marcelo ya lobela ki yango par intermédiaire donc lobela ki yango vraiment boité mais eza quelque chose qui déjà prophétisé par rapport ya kokotisaka ba musicien na kati ya ba musicien ya mokili nde tolobaka ba musicien profane kokotira bango na kati ya makambo ya nzambe to kosangisaka ya nzambe na ya kaisala ndenge bible loba topesa ya nzambe topesa ya kaisala donc voilà on a monopolisé parole donc là ça déjà na ye awa omoni déjà donc bon dimanche prophète Kiwewa. Bon dimanche Maman Dembo Kolo Yesu abanda na biso encheminé na biso akendo sukisa na biso molimo santo ya encadré biso katnesika. Ok, merci beaucoup. Dimanche na bino na bato ba. Donc voilà, quand je dis bon dimanche à toute la famille Kiwewa na robo sanate Carlos Kiwewa bon dimanche esiko zali Serge Kiwewa bambote vraiment ici Rosalie bon dimanche et sans oublier Baron Kisolokele et Dino Image bon dimanche nayo Gilles Vamateka bon dimanche et Guy Massamba le directeur bon dimanche bisika Rosalie prophète Kiwewa vision ya arc-en-ciel lelo nabi kozala ba difficulté par rapport à salle par rapport à emplacement siko lelo tori kolobanini. Aujourd'hui déjà ici kato bon tozaka toujours na recherche à salle où ya biso moko donc toujours luka salle na sima mutu te toujours luka salle pena ezali sika ya biso moso to louer mutu wana ndazala derrière biso mais eza en cours jusqu'à présent toujours luka kaka mais to sangana déjà na bandeko en ligne car en ligne ndenge za rakyo ba séminaire ba nisko kitu ndo sambela te kilt dimanche na pesa coup de pouce c'est pas ami nango na yisa na amour vivant ouais il y a ça qui na Pierrefitte Mikolo yo azana Noisy le Grand bon na sala ba kilt par-ci par-là ben oya biso moko art de la parole ndé nous en a souci car iloko moko ya salle donc kalamingi te si Dieu le veut avant fin août to septembre toujours salle na biso moko mais avant wana toza na croisade moko ya kafu ezala 2 jours na koya ko pesa non sawa soki ezala ekoko zala na Pierrefitte na basalo ya sima gare ya Pierrefitte. Bon pourquoi ozuka salle na sima mutute en attendant que bon tokutana na ba biloko wana to basali na sima bato eza toujours ba problème au mona bobandi bien tant susu oyebisi mercredi ote mercredi il faut baksal sumbongo yango ozomona déjà wa bato bazo souffrir tango lo bato sala boye poto baksa boye ozomona lokola tozo senga mbongo nzoka nde eza tant su na ba effort na biso na ba salaire na biso to contribuer à rapper yango moni ke pona ko
kopesa bandimi ba fardeau ebele te to encheminer car na kolukana mosali ya biso moko. Ah, ok, merci beaucoup. Donc, Bambote na mais ba église de maison eza nango mpona kokato parole te ba église de maison ezali na choisi le roi ezali et pas maman Aris. Donc c'est ça. Ah, ok. Bambote na Mwanantiemi Moninga Lizara, Arnaud Lizara et na Bosanate Zombi Libodo. Donc, Bambote vraiment bisika bozali. Pasteur Nabi qui en même temps prophète. En même temps, posa chantre de l'Éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours les vrais adorateurs? Mais la Bible dit là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Hein? À Tatan, où il y a Babylone, ezalaki na ba oyo bazalaki égaré, ezalaki pe na ba oyo batikalaki semboka liboso ya Nzambe. Omona ke roi apesi mitindo ke bo adore bikeko bosalela me ba Daniel bazalaki wana ba Shadrach, Meshach, Abednego batelemelaki mitindo wana mpona kolakisa ke eza na ba oyo pe kaka bakotikala vrai liboso na Nzambe. Mais eza na baka mosusu ezokomela bato baza ezokoegare bango na voie ya Nzambe lokola babesoin ya bamisolo succès gloire. Donc c'est ça. Bon, siko na époque ya Shadrach na Meshach wana bango bazalaki na gloire te bazalaki na besoin ya misolo te mais bazalaki na besoin nango yango na uti oyebisa yo eza na ba oyo baza peuple mis à part malgré présenter misolo mais azolinga misolo moko ya voie normale ya lifuta na ye to akendaka mosala azwi misolo ya salaire na ye ozomona to azobomba misolo na ye na nsima nango akomi osala business na ye misolo na ye mati ya bongo nde bavoie ya normal bamisolo mosusu eza koegare bato ya baproposition mosusu bakoki koya neti bapropose yo kota na système na bango ozomona ozalaki no bien obebi sikoyo na système wana mpona nini ntango mosusu bakopesa o jeep bakopesa o ndako bakopesa misolo boye yango nde ezokoegare peuple na Nzambe. Na sur lelo oyebi actualité tout le monde amonaki wana bilili concert ya Mike Kalambai koinvite Werason en plus tala komata ya Werason na podium ya concert ya Mike Kalambai tukolobani. Bon ngai na omona pena mabe te ndenge abengisaki Wera mais eloko namonaki ntango mosusu mabe il fallait qu'il Wera ayembela ta nkolo ye abengisaki ye apresente kaka Wera mais sikoyo utilité na ye ezalaki nini na kati wana nde eza na mwa flou moko wana utilité na ye ezalaki nini utilité na ye lokola ye asalaka baplein apesa ye secret ya baplein donc utilité na ye nde wana pene eza na mwa flou parce que soki abengisaki ata Maman Sylvie, to couple ngia mais il y a moi couverture. Parce que avec moi si moi si na ayena si ayembeli atankolo nzembo moko kaka. Mais eza loko moko ezalaki caché wana na sima wana. En plus devant public donc l'accès mage wera ko adorer Nzambe te parce que devant public ayembeli Nzambe. Wera ayembela ni nkolo. Omonaki tangu ya ba Corona wa yenande kone frère Patrice Wera azobeta guida frère Patrice azoyembela. Te me robeta lindanda na koyembela. Mais ayembela nkolo. Mais qu'est-ce qui manquait à Wera que devant la foule wana a manifesté gratitude na envers Nzambe. Nzambe wa ba plein. Nzambe wana. Mais omoni kasi yango nde na yebisu oke ba succès mususu ezoko egare ba peuple na Nzambe liboso na nkolo. Ba misusu babandaka bien na Nzambe mais ekomaka na ta moko boye succès wana gloire wana eko egare o kaka. Eko egare o donc faut la pena na Nzambe pena po tika la pena na droit chemin na nkolo. OK. En plus comment les sous avant concert mort soutien à mort donc avec na soutien à mort na ya Werason.
Bon, pendant le vélo, tout le monde dans le Congo, tu es mort à représenter Nini. Quand on parle de mort, tout le monde a un match équipe nationale à Wandé Topolaki parce que mort a qui monté parce que Azaki n'a fait faire mais au moins la collaboration. Mouton solo baké moi Aza pasteur il y a église Aza pasteur il y a église yemo va publier yemoko donc tout ça donc bakuta kaka après au final aoya abi au diable mutu azo tenter ça ba diable est-ce que ba pardon wana na ba nini wana il faut to considérer ngo to il faut to zo ka lo la izelo mo ya ba amateur abi lo wa sala bon eza molimo moko ya séduction ba frère wana baza batu moko balingi gloire ya makasi balingi donc kombo na ye tangama kaka moni dans la vie il y a des hauts et des bas il faut ndima tango za déjà non assez otikali bongo parce que nzambe atambolaka bongo nzambe ko matisa yo moko pe atiki yo na position moko standard azotala yo ndenge ozokende donc babiloko nyonso tozosala oyo basalomo ya kala déjà si basalaki yango oyoka histoire ya Salomo ndenge aloba na suka na yango alobi nini vanité de vanité yo nani olekaki gloire ya Salomo na sena mo moto azalaki na 1000 femmes de 700 femmes 300 concubines oyo bazalaki donc basi na ye penza donc na mukolo lelo nazomona te muto nini akoleka Salomo mpona kotalisa nini gloire ekoki kozala oyo nkolo ye moko apesi yo eza bien akomema yo ti na suka nango mais oyo ozoluka okomema yango te ekokóma na ta moko boye okokitisa yango parce que oluki yango nde koluka donc bango bazoluka nde ya koluka bazala na succès wana basalaka baplein wana moni ndenge bato bauti kokufa tout ça donc ezalaki mpena mpona gloire na nzambe te sikoyo ndenge bato bakufi wana tozwa yango lokola eloko nini ke eza kanda ya nzambe oyo ese manifestaki to eza sacrifice bango balingaki bapesa na nzambe na bango. Moi je crois que tant que prophète eza sacrifice parce que otali yango na bamusicien mondain mpona kosite bakombo na bango te nga mpe nabeti miziki epa 12 bale 12 bale abandi oyebisa biso abandi koloba miziki oyo donc ye kutu aza kointerdire biso na bamiziki oyo ya monde soki olingi okeye na yo ezala no kaka normal quoi e ta olinga pene osimbaki sasa na seri wana 12 bale bato bayebi ye mbonda loningisa bango bakoma na yango bamusicien profane wana o atteindre pene okota na mitema bato esengaka basacrifice donc na kati ya basacrifice wana eza na makila bato donc pour éviter il faut kobeta miziki na ta moko boye ocomprendre ke te oyo eza ta ya nzambe nalandaka oyo nzambe azopesa ngai ya moke wana yango nde nakoki koloba miziki pena eza nango bien mais tala oyoka batémoignage ya frère Christian Dagumuda apesa batémoignage aboya kutu bato babeta miziki na après oui après parce que eza miziki wana eza miziki moko ya sacrifice alie moko aloba yango kutu aboma bato mais ye nde naloba sikoyo omoni ndenge ye aboma bato wana nde esala mabe sikoyo yo obongwani me bafamille yo olelisa sikoyo eloko mpe nalinga na tuna estce ndenge bato bakenda kotémoigne na baeglise non moto aye ngam na boma etel ngam na boma etel bato wana bakufi kola kolimbisa mais non na ndenge ya mokili boye bato wana baméritaka peine ya prison te to fo bazalaka bongo question nazala nango me na bosa na nde otunulele c'est une occasion wana me fo yebisa biso ma sincèrement ndoki aye aconfesse ke nga motu na boma etel na église mais tomona batémoignage eleka epe bamama olangi bato basakombi par exemple basakombi nongo babiloko bande ya kosala basacrifice wana mais sikoyo
confession wana est-ce que et méritera peine ya prison toté? Non, parce que l'état na biso nana confirma pena ko kindokité que ça crime moko boye. Donc mon arrêté ce boye net na sujet kindoki alo babo kendo bongisa na famille. Donc c'est ça que eza science pena nan ba confirma ngote que ba sacrifice ba kindoki wana eza condamnable na loi na biso ya Afrique to ya Congo quoi. Ya o mutaro da lene bato ale aya témoigner na l'église ya bikaza na bien. Azana e bien. Donc mais sikoyo soko témoigner bongo neti oyo neti ya 12 balles. 12 balles ba pesaka e biloko. Bon na ebi ki omona ngo mabe mais V12 limbisa eza pe poids ete ya pepe na nzambe. Wayo na ebi ki tika biloko wana kala yango pe succès ki pa pena lisute. Ya 12 balles mire ekoyaka. Mire wana ndetango ekoyi efinigi bato. Donc eza deya ba sacrifice. Siko il fallait kendende pa ba famille wana asenga bango pardon. Ke tala mire ekoyaki na année 92 tant on a bimara champion du Zaïre na sacrifice wana ezaki est-ce que famille wana kondima? Ouais. Donc c'est ça. Famille wana kondima vraiment. Donc voilà tout avancé. Maman pasteur azalaka nani? Azalaka mwasi ya pasteur to aza pasteur? Et maman pasteur akozalaka mwasi ya pasteur te. Ce totali na exode au mona ba prophétesse Déborah bazalaki na li qui pèse na ba prophétesse. Donc quand on dit prophétesse aza ministre de Dieu. Ils ont 5 ministères établis par Dieu. Ils ont un prophète, pasteur, docteur, évangéliste, na tangi pasteur, docteur, prophète, évangéliste, na apôtre. Donc ils ont 5 ministères. Na kata 5 ministères wana ils ont nzambe muta établissa yango. Mais alobi premièrement Dieu ba apôtre nde pour ba kende ba panza sango malamu na nkolo ba se repentir bat misusu atazo vivre na na ndenge ya normal andimara nkolo Yesu masi ya lokola mokonzi pe mobikisi ezana bat misu ba vivara sans péché asala ne lisumu te mais ayebi nzambe te. Donc pona ko l'accès siko pona ko yamba Yesu et ba évangéliste neti wana rôle évangéliste ondimisa mutu nkolo Yesu ba apôtre ba panza sango ba établir ba ministère par-ci par-là ba prophète ba lobe la révélation ensemble ba docteur ba enseigner parole. Donc ça établissement par Dieu, ministère moko établi bien par Dieu. Siko yo nzamba bengi kaka mama pasteur te. Rose à la moi c'est évangéliste et Mozart évangéliste était. Si quoi ceux qui ba bengi yo maman pasteur, est-ce que ça établi par Dieu? Parce qu'on a établi par les liens de mariage. Mais ce que ça moi c'est pasteur, ça maman pasteur te, ça de moi c'est pasteur. Et belé ba sala la moi confusion ana. O mona ye maman pasteur a soina gité, maman pasteur aza mutu lokola yo. Aza ne Rose à la peka pasteur mozana moi si père mon pagan. Siko yo obenga e mama pasteur otala e na casquette ni na gi mama pasteur. Non. Mama pasteur aza mutu oyo ka ndenge biso parce que na Afrique du Sud babiloko wana be sala marate. Biso ndeka na Congo ndepto to sala babiloko wana moi si il y a pasteur a commis pasteur. Moi, c'est prophète, maman prophétesse. Non. Parce basi normal. Ok. Si qu'on soit comme on y là, on est ba vision. Exact que Aza prophète. Exact que Ndiamba zotin de le message. Message. Ouais. Ok. Bon, si qu'on kala to mona ba maman pasteur na biso ya kala yo yebi, o yebi ngo très bien, bazaki na moi kitambala, bazaki plus mingi na kitambala.
mpona kobomba suki bazalaki vraiment na moins de maquillage yo moko omoni ke soki okepa pasteur obi ke mama pasteur azobima omoni va ke mama pasteur tokutani na nzela mobi ke mama pasteur mais lelo oyo okomona mama pasteur basuki babrésilien ti na se mama pasteur akomi kokende koluka azala na forme azala na taille. Moi, vraiment, qu'est-ce que tu peux nous dire à ton BBL, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à Bamarambo comme Koya? C'est moni mondial lelo moni et comme pena na démon moko ya séduction à makasi. Oui, BBL wana eza ba système moko démoniaque. Déjà nzambe na Israël tango akeliyo apesi yo forme asali yo mutu normal yo ke olakise ke te ndenge osalaki ngai boye te nga moko namikomisa boye. Donc eza biloko moko démoniaque, eza déjà condamnable même na Bible okorge nzambe na yo te. Ouais. Sur corpulence ya mama pasteur ekoza ndenge nini? Te nayebi so mama pasteur aza mutu kaka lokola yo kotia tolongola nanu angle wana ndenge botielaki wana. Oui, te ya ba BBL wana ya kolata ki pasteur. Oui, BBL déjà ozala pasteur te eza mabe eza lokola nakenda matanga moko wana poto Kombo mama wana aza na ndako makambo nyonso donc akomi kaka mwa munene atiki kutu mobali ne na ndako bayokanaki na camarade na ye BBL wana. Ça fait 10 ans déjà à salisa yango wapi na Tunisie. Donc akufela kuna. Donc eza iloko moko mabe oyo ko sala te ke o corriger nzambe. Eza na certain âge au mona nzoto no bandi ko transformer. Ozali susu mo elenge te. Soki makolo bando yo ka mo ba makolo pasi. Donc c'est ça, ozoke na vieillesse. Ato sali yango ndenge nini. Je vois pas la peine ya ko yebisa batu ke bo sala donc eza démoniaque, eza condamnable, eza ba acte moko abominable ko sala te. Mais comportement neti ya mama pasteur na yebisi ke aza mutu ka lokola mutu nyonso. Soki mobali naza pasteur, yaza pasteur te, to pasteuresse te. Ye to ngai net naza prophète, moi si naza prophétesse te. Jamais. Pourquoi? A rosa prophétesse te. Et bon siko soy mobali ya docteur. Oza docteur na évangile. Moi sinon pas à la docteur, non, ça se fait pas. Ah, okay. Donc moi si aza normal, il faut bisonner ba congolais to longola esprit wana batu batia bisonde yango. Akoyi kolata mais séduction déjà kolata iloko moko neti ya boye liboso batu wana eza mabe eza de moi séduction okoyisa batu obetisa batu ta mosu libaku wana eza mabe. Mais akoyi kolata normal tovandaka na poto na ete awa natindi batu te parce que awa internet eza mwa mystique quoi. Natindi batu te mais awa na ete pena oyoka pena moto pe misu pasi mais tant on soit saine lisumu te yo talie na miso ya lisumu pe tant on soit pas nkolo kolo azotala bongo te. Ouais. Ozomona net bato bakenda ba plage ngana on akenda te parce que na linga na on a eu occasion au kende te mais na mona on a télévision na ba plage ba vandi bongo na mais après ba passer bakenda ba plage hein. Oui na mona déjà ba plage au kende côté ya Poutino akenda te baké koleksa air lokola bato bazwa mpepe ya océan baké oteya te baké olekisanga na mona yango epa pasteur Poutino mama Emi baké plage bavandi na océan bazozwa mpepe c'est normal mais na miso na biso nde ba africain tant on so moni bango nde balati bongo qualifié bango déjà donc yango wana tant on so mentalité na biso na ya ba européenne kokanité. Ah ok. Donc bon pasteur Coutinho azo condamné ba chantre ya RDC. Alobi ke
chantre nyonso to wana bakumisaka prophète moko atanga ekombo wana konde te ayi bakumisaka diable moko bo wana atanga ekombo aza contre bachantre nyonso to ya république démocratique du Congo. mpo nayebi ke nde Moïse ndenge alobaki gege wana ntango mosusu nga mpena gege nayebi ye te parce que nga na consultaka balivre te ngai eloko naza nango motuya natangaka bible babrochure oyo ya branamiste oyo nini nakotaka biloko wana te nasuka na bible oyo sainte écriture oyo nayebi yango wana bato misusu ndenge nayebisi yo bazoluka connaissance ebele ya kobakisa yango nde ezomemela bango baegarema wana bachantre ebele même pas bachantre mais pasteur Coutinho soki ya koloba bongo omoni ke ye moko azokose contredire kwa ye moko moto amemela biso bachantre wana te mekasiti te wana yo ozoloba sauvons le Congo lelo ntango abandaki bapalais du peuple banani bachantre na ye wana ntango abandaki mpena bapalais du peuple bapasteur Coutinho baza baexemple te na mboka na biso akozala jamais exemple jamais donc tolongolaka mpena ke atelema aloba boye non aza exemple te pasteur Coutinho aza mutu asali babi ebele nga nalobi yango lelo akolanda ngai aza exemple te bango nde mutu ntango mosusu bon biso na bango différence ezali nga nayebi nkolo na bandi kosalela nkolo na Afrique du Sud manière na biso ya kolandela nzambe na ya bango eza mingi baomona matériel biso tovandi na bamboka oyo matériel eza eloko te eloko loko ya mutuka mutu nyonso akozala nango ozomona différence sikoyo na biso na bango yango wana biso bango baya na esprit ya postérité kozala prospère kozala na succès gloire donc prospérité eza bien omoni kozala prospère eza bien mais na basens wana bango bakenda nango c'est pas bon c'est pas bon komona liwa déjà ya mama Blanche mwasi ya pasteur Marcelo esalaki wana ndenge nini komona ndenge un grand pasteur ndenge azalaki wana kozwa appel ke mwasi na akufi déjà en tant que mutu tolongo na titre ki pasteur te eza pasi koperde nano mwasi na yo oyo bovandi bambula ebele bongo eza briske ka aboye abeli te ndenge tomonaki abeli te nini te donc mais toloba nini déjà na émission ya liboso soki ozongeli tolobelaki sujet ya pasteur Marcelo na Kester tolobelaki yango ndenge azwi mwa baaventure akotisi yango na église na nkolo omoni ntango tolobela nzambe pena oyo le Dieu créateur Elohim parce que nzambe ntango alobi créons l'homme dans notre image Père et le Saint-Esprit donc ye wana nde multitude ya nzambe ya monene wana moni ntango oza deja na bamultitude ya bato otelemi liboso ozokosa makambo ya lokuta ntango mosusu bato wana lokola bapapa wemba akoki kozala payen mais na makambo ya malamu ntango mosusu ndenge asalisela bato yo mutu kutu oyebi nkolo osalisela bato ndenge wana kwa papa wemba nga nazalaki payen nazalaki na kine nazalaki changer moko mosusu nakelia na osho wana namona bapeti moko bafazer petit chinois ntango nga nakomi na Afrique du Sud nde bayebisanga ke papa wemba azwa bafazer wana amema bango na poto bazali ya Francis Goga donc bambote sikoyo na King Kester tala biloko wana bakotia bango na ndenge ya clip tala biloko wana nano
mopagano oyo ayebi nzambe adresse. Donc alongoli pasi moko boye po bana wana bazalaki bana mo babando souffrir balalaka libanda baliaka libanda otindi ye okabeli ye donc bazo souffrir mais bolongoli bango na pasi lelo bakoma père de famille wana balongola bato ebele na pasi bakabela bato mais yo ozo tire ye kaka otango mosusu asombaki eloko moko mais non ozo kosa makambo na cher mais nkolo alingi bongo te wana mosusu babaka wana mosusu na mona yango ndire eza nkolo nde moto alingaki enseigner ye pasteur jambe ayebi ndenge asalama mais oui omoni na okeno na Bible parce que moi je suis prophète omoni na Bible tangu nzamba tindi Samuel kende na libota ba David kende ko wendre mwana moko na pona aloba ikombo te mais Samuel tangu amoni ya na David Abinadam Eliab bazaki costaud abimi abi certainement nzamba ponio okoma roi ya Israël mais nzokande ezalaki yete ezalaki David mutu moko ya tina te oyo ozo néglige wana ntango mosusu nzambe nde mutu aépargnaki ye na suka na yango abondeli mpe nkolo limbisanga akoti mpe paradis mais yo otikali kaka ntango mosusu na le passé na ye na ndenge négativité donc c'est pas normal. Merci beaucoup. Totala na vidéo oyo omona makambo ndenge elekaki pasteur prophète Luemba prophète Luemba aboyaki pasteur Marcelo akunda mwasi na ye malheureusement pasteur Marcelo ndenge atie déjà Pierre Tombal wana il a dit que tout est fini ce qu'on a évité pourquoi prophète Luemba a kendaki nango musika bongo. Elle est morte. Moi, j'ai refusé de pleurer. Quand on a parlé de condoléances, j'ai dit niet. J'ai demandé à la directrice de la compagnie, donne-nous la salle de conférence. Nous allons prier pour la résurrection de cette sœur. Les gens m'ont traité de fou. Les premiers, c'était des pasteurs et des chrétiens comme moi. Voilà le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui. Mais j'ai prié, j'ai invoqué Dieu, les musulmans sont venus, les athées sont venus dans la salle. Certains sont moqués de moi quand je priais. On a commencé à élever nos voix avec les chrétiens qui ont la foi. Après quelques minutes, on a reçu l'appel. Son mari criait au téléphone en me disant « Jurone, Roselyne est ressuscitée. » Nous prions un Dieu capable. Toutes ces femmes-là qui croient que la femme de Marcelo a eu à faire du bien dans leur vie. Notre Dieu est capable. J'interdis l'église d'enterrer cette femme. Sans prier pour demander la résurrection de la sœur Blanche. Si Dieu ne répond pas à nos prières, alors là, nous allons comprendre que c'est la volonté de Dieu selon Ésaïe 57, où Dieu dit que deux fois, je prends des hommes bons, je prends mes enfants, les hommes justes, pour leur protéger d'un malheur qui va arriver dans le futur. Mais si ce n'est pas le cas, alors le Dieu d'Acte 9, 36. Le Dieu d'Acte 9, 36, le Dieu de Dorcas, va la ressusciter au nom de Jésus-Christ. Mais quand c'est l'heure de faire la démonstration, vous vous cachez derrière le verset de Job. Tu as donné, tu as repris. Parce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé la résurrection de Dorcas ne connaissaient pas le verset de Job? Est-ce que vous croyez que les veuves qui avaient demandé l'apôtre Pierre, quand il est venu voir le corps glacé de Dorcas, est-ce que vous croyez que lui ne connaissait pas le verset de Job qui dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Non, il s'est souvenu de l'histoire de Lazare. Il a compris que nous sommes dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle dispensation, dans une nouvelle alliance. Et c'est ce que nous demandons, Pasteur Marcelo. Toko kunda ete, ceux qui te remettent plus cornaïen à stade, toi sambe la bonne zambe à mona, que nous on a la foi, on a cru qu'il est capable de ressusciter. Et si Dieu ne la ressuscite pas, alors nous allons l'enterrer avec de louanges et avec adoration au stade. Voilà. Parce que elo wana pe salama ne balembonge, ceux qui mobutu achaki mutema libange pa balembonge te, mais lelo na Congo to ngato sambela les dieux de balembonge. N'habite ceux qui pasteur prophète Luemba à s'attendre qui na nini era bande ko loba bongo. Bon, le type en question n'a été la vidéo est allée. Oui, total en haut, mais
nayebi ke nzambe ti lelo aza na possibilité ya kosekusa moto. Ouais. Aza na possibilité wana parce que omoni kosekwa ya moto eza nini foi kaka foi oyo oza nango. Pierre ntango akomaki epa batabita abimisi bato alobi kaka au nom de Jésus tabita lamuki. Donc ntango mosusu ye azalaki na révélation nkolo alakisi ye makambo akosekwa mais précipitation ntango mosusu ya mobali na ye bakende okunda nde esali ke mowumbu na nzambe lwemba mpe akomaki kuna te esi bamikundeli. Lokola de esi bamikundeli bongo esili parce que wana eza kaka pouvoir oyo moko Jésus Christ moto azalaki nango bakundi deja aketi na pere ya Lazare alobi Lazare sort Lazare abimi. Mais na temps oyo vraiment nazomona te moto nini akosala ngo. Est-ce que guérison to résurrection ndenge nzamba loba ndenge Yesu ayebisa biso ndenge makomi ekomama ke napesi bino pouvoir ya kotambola likolo na nyoka, napesi bino pouvoir borobikisa bamaladi baboso mono bakotambola bokosala bamiracle na nkombo na Yesu milimo wana ekokende. Est-ce que on doit les comparer avec nos prophètes d'aujourd'hui, nos pasteurs? Mais là où il y a des faux, il y a aussi des vrais. Non, même si on comprend des questions dans la tête. Les miracles, Jésus a salaki. Ou a salé dans le Nouveau Testament jusqu'à ce qu'il ait sur la croix. Est-ce qu'on doit les comparer? Parce que je ne sais pas ce que ça va battre. N'a pas na capable. Place Walande sur go ba nzambe et comme un peu douter. Ça la moins confusion ici. Ouais. Kwa nkolo Yesu alobaki tokosala plus. Mais ezotala temps nini tokosalela yango plus. Mpona temps oyo nazomona te soki tokosala plus koleka Yesu. Mpe banda nkolo Yesu aloba bongo nani moto asala plus koleka ye. Aza te ki abengisi 5000 personnes sans nini a multiplier. Donc eza ba miracle moko nanu ye azalaki nzambe. Donc apesaki biso kaka kondima wana. La foi. Ouais. La foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole. Kondima wana kaka. Okoko tambola pe likola mai. Omoni te tango ayebisaki Pierre tambola abandi ko tambola mais a perdre amoni mbonge a perdre ce qu'on kondima abandi ko dima. Donc na temps oyo tokoko comparer déjà tout sambela kolo Yesu droit nzambe na biso. Azal rola papa bana mwana boko différence kaka ezali. Donc na temps oyo na mona raté mon côté wa ko sala makamba minene lokola Yesu nkolo. Ok, merci beaucoup. Na monyo tindela kinga 3 titres za na marché. Na nazo comprendre te. Toliaki na yo na toliaki liloba. Eza denzembo différent to eza nzembo mo nde ba titre kande embuye biso. Wana tozana toliaki liloba eza nzembo mosusu. Eza denzembo différent. Ok. Boyaka tolia eza nzembo moko na yembaki yango na ndenge okoko te ya bato ye obandi olesa ba boyaka tolia boyaka tomela boyaka tolia boyaka tomela oliaki totondaki. Donc eza ke naliaki liloba liloba etondisa inga ina nzoto te ya molimo. Ya molimo ouais. Donc mosusu wana ezali rabuni nga na ye lelo kokumisa yo na ye lelo ye osanzula yo na ye lelo ye konetola yo pona lokumu ebonga nde na yo. Donc eza ba titre moko différent. Donc na salaki bongo na partageaki yango wana eza rabuni a titre eza belé o na salaki. Donc c'est ça. Mais souvent on balé comme na niveau nini oyo. Donc na lukela onga producteur déjà si na bimisa on a ba plateforme mais ko tia onde na pochette lokola CD nde non na tia. Ah ouais tu kama ba CD. Ah OK. Donc si mona boy to sala on toujours na ba frère na biso moko moyen. Donc
omoni mpe toumeli na poto toyebi difficulté nini eza na poto. Oui, poto ça passe. Poto eza na bato balokotaka te, bato mosusu azolamuka azoluka nanu ya kofutela ndako kini makambo eza ebele. Mboka na biso mpe faut développer ezokende kaka na kochite, donc tout wana mikumba wana nyonso yaka epa na biso. Donc c'est pas facile yango tomélangeaka biso toza na temps plein te, toza na temps partiel, donc mosala nde epesaka biso ya kofuta ndako ya koyede famille ya kozala na kosala mpe moins quelque chose. Ok. Kolo kaka nde moto apesaka biso wana ya mosala wana nde yango tomelanzaka yango na miziki. Merci beaucoup. Siko pona lelo dimanche ya lelo elo onino bombele bana nzambe. Dimanche ya lelo na tolia na yo, tolia na yo. Tolia liloba. Ouais, tolia na yo vraiment. Tolia moi liloba na nkolo. Ouais. Dimanche ya lelo totangi na mukanda na Jean chapitre 8 verset 32. Malheureusement na ye na Bible na nga te nalinga otanga na Bible ya téléphone te nga nalinga pe na Bible na nga na fongoli. Yes solo. Oui, mais et dit le image repère ça sur Bible na yebi te. Te na olo bango na yebi yango na esprit na nga pe na cœur na nga. Ça va. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la vérité vous rendra certainement libre. Vous serez affranchis. Vérité waneza nani, vérité waneza nkolo Yesu Masia. Amen. Aboyaka mutu te, alingaka mutu na ba faiblesse na yo. Na botahu na ondenge balobaka na kozanga na yo na kozwa na yo na salite na yo yo ndimaka ka vérité wana ekota na kati na yo nyonso ekoma pete, nyonso ekoma pete. Ya komisaka ngebu te mais yo okozalaka deja ngebu parce que oza na Yesu Masia Nzambe. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Yango eza message moko ekoma na mboka na biso parce que tolingaka mboka na biso mingi tolingaka mboka na biso mingi bato bakotisa vérité wana eza Jésus-Christ qui est la vérité et la vie. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre émission. Merci. Donc tous allez qui bon vraiment na prophète Georges Kiwewa. Donc Bambo Tezali. Mais ça va, dans bien. Merci. Oui, Bambo Tezali. Bambo Tezali parce que Tozana Batu. Ngai naza muta Batu. Na Afrique du Sud. Na Tambola na Mibi, naza na Zambie. Donc naza pena muta Batu. Na pesi vie na ngai modogo ja Franco papa na Robi ja Franco Bambote Bele ye na Paris awa na pesi révérend pasteur camarade na ngai Fanfan Mbote Bele na ndeko na ngai nyonso Bambote famille Kiwewa famille Zui famille Kalume toza Bele na pesi bango ba courage ebele pote outa ko perdre tante na biso. Oui, tante na biso mes sincères condoléances. Oui, merci. Grande sœur propre ya papa na biso atikala peka yemoko akufi na 100 ans. Gloire à Dieu. Donc to pamboli nkolo na pesi bango ba courage nkolo pena a fortifier biso nyonso. À part cela na pesi batu nyonso ba mbote. Na pesi oya ngai esika zali Mbote Bele Nzambe abomba ba projet na biso nyonso ekende bien ti nkolo rolinga tobima na miso ya bato. Ok, merci beaucoup. Nzambe apambola église arc de la parole obosana raté arc de la parole oui. Eza A alliance R renouvelé c'est Christ. Donc okoyo kokota na arc oza païen oza mutakisi, oza occultiste, oza ndoki,
oye ko renouveler alliance na yo na Nzambe po Nzambe na biso aboyaka motu te Nzambe na biso aza Nzambe oyo akomisa biso deja ngebunge ok Nzamba pambola bino merci beaucoup émission na yo etalama mokili mobimba Nzamba accompagner yo. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Donc, Wanezaki Bongo, les autres qui prophète Georges Kiwewa, mes sincères condoléances à la famille Kiwewa Mobimba, Ninga Uchkoloba, Bakarda qui tente na bango, Tiki Biso na âge à 100 ans. Vous voyez déjà que la Bible dit, Moutako vivre, Tina 100 ans, même plus. Ndengenzambe, Apesa Biso, Nase, Namokili Olo. On vivre quand même 100 ans, ce n'est pas facile. Bah, bon dimanche à Pelé Tanfoumou. Bon dimanche à Aurélie Maman Cessé, Bambote Sigozali. Bon dimanche à toi, Edino Image. Panda Sangwa Congo, toujours le meilleur. Bon dimanche à Gilles Manseka, Babi. Gilles Manseka TV. Donc voilà, on est toujours ensemble. Bah, bon dimanche à ma grande sœur chérie. Bah, bon dimanche vraiment à tout le monde. Vous avez tellement aimé Guy Massamba, Rocky Massamba da Silva, les millionnaires d'Angola, Del Pur Lomatou en direct de Belgique. Vous avez tellement ébélé, la bossadi donc, vous avez vraiment ébélé. Bon dimanche, Nabino vraiment bon continuer toujours, na ko s'abonner na Fleur Monde HD pour vous aller dessus. On t'écoute bon pour na balasi. Bon na ebisi binopé, retour y appelé Tanfoumou déjà bientôt pour Wonderland ba séquence saisongi après 9 mois donc là vraiment c'est bon. Appelé Tanfoumou puis nous Sili azongeli mwa musala. Bambote Sigozali, t'écoute bon pour na prochainement. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.